société a un avantage parce que ils a confirmé quoi. Mais la biso ne to ça la vie que to ça na libanda to ça la loi ba tout monde to ça na valeur. To la loi ba tout monde to na valeur mais to ça la presque même métier. Donc on a ba lembani tango voya biso sali yango limika ndenge mundela salaki. Malgré le matériel les até par rapport au biloko to ça la gawa. Na mundele ko qualité mais to bundaka to sala ka relation nyonso quel que soit au président au ministre au sénateur au nyonso to sala ka rebelle pe to mona peta musuna ba sende ba ne ba teka ba mito ko ka musu ba beta pe to linde ko chepe ko to pe da marché non. Bonjour, bonsoir, Tranchant Internet, chaîne YouTube, Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, la confiance à vos Sabiso. Et vous continuez toujours à s'abonner et puis à liker, à partager. En tout cas, commentaire, on a vu surtout ça, la biso penama, la mingizo la sakino. Et vous autres, la biso vraiment, un grand merci à vous. Quant à moi, votre humble serviteur Watakin Fakat, le lion de la presse congolaise. Et puis, je remercie mon équipe technique, Nassima Camera, Nazakina Ndeko, je suis Mbungu, et mon achang, on a bien regardé sur Nzambe, Karanengezalaka. En tout cas, na obeta pena CTP na kosenga pena na babonné na biso donc bon continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker et ko za pena mala mingo ke tina cloche ya notification comme ça si ko vendre na téléphone na yo et puis partout na ba itenoike be monsieur bandoko to le ka ndenge za la ka ba commentaire na bino ba j'aime bo liker to za na page Facebook to za na Instagram donc ndenge za la ka et ba numéro pesa na plus 44 bengi pi awa na plus 243 code mboka ya Willy Musheni ko za pe moko ba cordon pour na ba remarque puis mama belé ndenge za la ka donc lelo sikoyo te ko sola bobi Watakin Fakat mingi to kota banzela to laksara bino bani tututu la donc chaîne bino bolinga makasi ya biso podcast chaîne yanga ya yo ya biso nyonso et bana mboka da bayi kongomani donc surtout mingi pe ya ba diaspora un grand merci à vous aussi ndenge bozolanda biso lelo sikoyo te ko lobela bongo ba peintre donc c'est-à-dire peinture automobile. Tu as dit que non, naza précisément Njili carte 7 au bosomo na bongo na couloir maître Manzaya donc il y a ça la bongo attaque bongo ba couleur na mituka mais idéologie za kino te ko solelo ndenge baloba kino ba mituka ndenge zalaka ba kala ezalaki masole beta makino mutu ko bunga bongo quelque part mais soki kitika Njili bosani karna yo ezalaki na fuga soki ndenge ni metongo ekoti changu bosani yango alors to ko solon pe na mieux placé na ba maître bango mibale ba o ba taka bongo couleur na ba mituka donc ba peintre automobile donc car peneza qui noir au monde a venu comme mauve comme violet donc bosani carno et ça est-ce que ba coûte na peine ben convenient est-ce que ba bloka bon ba coûte et combien là bango déjà et on a quitté awa na salle de peinture chez maître Manzaya et tout solango et cause la pena malamingi donc continuer toujours ko s'abonner ko partager ko la pena bien makasi merci beaucoup on se retrouve juste après merci. Donc voilà, il y a le ben abino, na yesiko na kati comme ça on a salle de peinture ah ils siko puis ba changer bon ba mituka ba couleur mais ba mituka monsieur za libanda ya on na kati za un peu vide donc tu ko tapina ba mituka mingi za ba salle déjà misana bango ba mituka ebimi déjà alors ba détail belene na na débit to rejoindre et pas bango moko ba expliquer biso ba makama kaka ndenge tambola que vous appena bien makasi merci beaucoup Sudjala on se retrouve juste après merci. Donc voilà, très cher internet chaîne YouTube, il y a biso podcast en tout cas un grand merci à vous. Dès avec un début donc vous continuez toujours à s'abonner, à partager, à liker. OK, tina cloche à notification et vous appelez bien makasi ba remarque na bino et puis ba commentaire na bino et ils ça la pena bien makasi kaka ndenge zalaka. Donc voilà, nazana Tchangu donc Tchangu district Tchangu précisément na commune Njili carte 7 alors siko wapi tu pena ko kundo la pena masolo na ba peintre donc ndenge zala kaka pona ba car ndenge boloba ke non Njili ezala pena mystique donc Njili qui manteke masina donc en général Tchangu ba mituka se uti funa uti lukunga donc koti pena koto yo donc bima libanda bosana et puis ba sala pe musala bango kitoko donc ba tout ba simba bango musala ba car bana Tchangu en tout cas respect belé kaka ndenge zala voilà
na banda bongo ma droite na sur la pena papa na biso azali ko se présenter et ko za pena malam mingi ndenge zalaka mbote papa. Bonjour. Comment on est? Maître Manzaya. OK, merci beaucoup. Lui c'est Maître Manzaya et puis na droite nangai mbote chef. Ouais, mbote. Comment on a Maître Fabrice. Maître Fabrice pe yepe musalaka. Ouais, biso tozaka toujours na tchangwa. Donc tozalo wande ti ba image ya tchang quoi. Na domaine ou abisso taki ba technicien. Merci bien. Donc mingi ba question nga ba réponse ya ba ngaka ndenge na yebsa rabino ka toujours Maître Manzaya et tout cela siko d'abord musala oyo bandango vous avez une expérience ya combien d'années? Bon, expérience na dans ngona moment oyo eza expérience ya de on a aucune de 18e année na ngai. Donc 18 ans c'est beaucoup, hein? 18 ans déjà c'est beaucoup. Vous m'avez déjà. Ok. Merci bien. Na musala oyo depuis bandango na 18 ans et be convenant ni nokuta nango. Le convenant za ramwe belé na technique ya poza art. Respiration. Le convenant le bosse banyo na musala nde to sala rango boy. Ko sala pe simbité. Et ko senga fo bandela. À part ça, il confirme sur ça. Nous yambaka ba mituka ya batu. Mutila mutabi ba problème ya kana ba mutuka na na garage quoi. Mutuso ko za mutuka za ba problème belé. Ay ko tikila na garage. Ya ko la neti kilinga kilo. Soki choki wana ezongi. Ezonga la toujours biso. Les ko la na hôpital ya ba mituka. To yambaka ba ka par cas. Mais na bakato ya mbarawana amnos oyo ko ya comme ça musabiso saka to ndimango déjà to signeronga. OK, merci bien. Motuno na ngali boso eza ke ndenge bano ba kino changu disons na njili vraiment ke ba mituka soki uti libanda bato basala bongo ba crime bato basala ba crime et bato ba bona armée ndenge zalaka bako braquer mutuka ba braquer arme et atiki mutuka et puis bato mususu batika ba bazana ba contact ba passe partout et otiki mutuka nous okiso meloko na alimentation et après ou malibanda bo car exactement mais so continue ba njili awa en tout cas beaucoup changer en structure ba biloko est-ce que ça la marape to ezalaka ba masolo ka ndenge betama. Bon, tokolo besala maka. Mais surtout yambaka ba mituka boye, tango mutu yako tikila nga mutuka na identité. Apesi ngai peut-être ya vandaka na commune Masina. Soka zamene. Nemso zaka na Masina te. Nga moyena yeba ezate. Omona na oyeba ndenge nini. Nga na koyambaka ka na kosala mutuka. Soki pe nzamba sungi ti esili. Shoki na ngo yete yemoka zwingo keno ngabi place akenango. Mais soki shoki na okangama. Ko ba olingo tika ngati. Ba mo lokola copie ngona bandango kala. Mais nga na yebi copie wana te. Donc ya lokola neto yambaka boye. On est ce que les bandelike ba shoki ezake belé. Biso pe li kamsu to ko sala na yebi lango tina te mais na nyoka mi pe ponango. Pourtant yaki na mutu ka yebi senga te kezaki muyibi. C'est quoi yo mono za bo journaliste ko za pe na mutuka na yo ina changer couleur. Boso yiba ke ngana oyeba. Donc bakatu yambaka il faut baka ko supporter mo etake maître. Et donc ça passe ce qui na celle qui est d'éviter de l'état à contrôler nga makasi mais ce dans enregistré qui il y a kena original il y a kena photocopie nga tika na original quelque chose to samba makamwa na parquet et kena ngobi mais que on a senga ki mbongo na monoko l'état on dit mangate. Okay. D'accord, Maître Manzaya, j'espère que nous allons parler de la bande qui est banda kuna bango, bazo comprendre moi muke pour na ba détail. Mbappé ba mitu ka pe ba konzipe ba autorité mboka pe ba ko tika ba salle de pétition c'est la cité. Oui. To yambako. Matu ka ba autorité mboka to sala ngo, po to za o eza changu. To ba artiste déjà. Bato ba traîner to bundaka po bendela changu telema. To na ba kati wana déjà. Garage est un garage qui a plus de 45 ans d'expérience. Il y a un couloir où on peut vendre d'abord. Il y a un garage où il y a une salle de peinture à Kala. Dans le salon d'art, il y a un quel que soit, soit un procès à Moussala, soit une relation à Moutou, et puis ça qui est le numéro. Quel que soit le ministre, député,
président Mboka c'est là qu'on paye pour travailler bande qui sont sans problème pour travailler bien. Merci beaucoup. Là, c'était Maître Manzaya, Zapé Moroté. Nous avons invité dans un plateau. Donc, si on a eu la bango, chef Nini Kokiko Bakisa, na oyo Maître Manzaya, ou Tukoloba, mais oyo Kotuna Kaka Zakaka. Et nous avons salon de Bossala Raboué. Vous aurez rappelé la relation minée Pelicolo. Ouais, merci pour la parole. La relation est parce que Tchangou déjà bani, même aujourd'hui, le président sortant au Babima. Bayebi Tchangou oto yambaka bango déjà na terrain 6 donc tellement toza bana Tchangou toza ba technicien na Tchangou musala ngo pe soki totali bien ba o ba libanda o ba yebana donc c'est Tchangou parce que ba uti kimbanteke banjil lelo bazana ba matonge baza parci par là quelque chose ba ko ignorer mais ba yebi ke Tchangou te sali bango donc to sala musala nengi lelo na fuma ba sala po ba kamsu to yambaka uti pe fuma Fuma lembani et yepe Tchangou te frapper l'aime toi mon aboyado ndimati mais ce que par rapport il y a ma camon il y a possibilité il y a là tant que la société c'est un avantage parce que ils a confirmé quoi mais na biso ne to sala ka vie que to za ba to sa na libanda to za la loi ba tout monde to za na valeur te to la loi ba tout monde to na valeur te mais to sala presque même métier. Donc au kuna ba lembani tango roya biso do saliango e bimika ndengi mundela salaki malgré ba matériel les até par rapport ya ba biloko de ça elaka na mundele kokanité mais to bundaka to salaka relation nyons quel que soit au président au ministre au sénateur au nyons to salaka donc to salaka pena donc ba ka rebelle pe to mona peta musu na ba sende na ba boulevard ndemba teka ba mitu ko ka musu ba beta pe tol bino pe bukte pe couleur boko to pe na marché. Mais il y a Kabakawana, pour tout le temps, le scène de l'élo et comme on dirait au Panzana. Au sein de la botine bana, au bazar l'élo na kalamu, bazar l'élo bana balimete, c'est scène de Wana Moutabania Azanjiloa. Fondateur à scène de Azanjiloa. Donc, tout ça la rapena. Au salim tout que outimi qui l'est, moussou te yaka ba système comment ça ba système ya okata. Et yé ndenge la supposons un conteneur ngeko tatom sous 3 quarts. Mais si on a 4, comme 6, 7, 8, tant que tout ça, on a une image pour comprendre que l'eau qui va salir en faut que vous comprendre. Mais stratégie est où wapi, stratégie est où wapi vraiment. Tu peux pas aller où tu as pas nzambe. Stratégie est où wapi. Bakara ko uta nango ba district mususu. Ba les mains mais so ba na njili awa correct. Mais parce que ba yebi que njili ndeza fondation. Njili la fondation ma mbebele. Pour le lot à Talibanda, ok, l'équipe c'est bon, faut dire parce que ça logo mais en réalité, il y a un là, on comprend que Njil n'est pas fondation. Donc même immeuble pour télémasso fondation ça bien été et côté télématique. Donc bah yebi pena que Njil n'est pas fondation. Donc vu que maïel on est outeli awa. Donc comme ça travailler na batebele, travailler na batebele pena o yali ki ba koko pena au même libanda ba yebi. Au moyen aussi te ba kombo na bango ezati mais ba yebi donc vu que makamone bandel na njil donc yangomuntu to sala que fort chaque génération yaka to luka ko tombola ke loko na po même ba koko na biso ba kufa même na sama bele ba yo sonité donc on a toujours musala wana ezalaka et puis na honneur wande ba bino ba na njili ba na tchangonde ba pena makasi koto électricité côté couleur mécanique ma tout la bolinga na bo garder quel quoi au sature les ala toujours donc eloko na to ko isangote parce que Tchangou donc na ba kombo yo cité wana biso tsaka carrosserie donc là to tsaka carrosserie do eza mutuka mobimba donc banda to zino na pine quado ko zo na batama kolo monteur ko zo 4 garnisseur taulier peinture donc nyo ça mais ce qu'on vit que Tchangou ngoka obayaka biso to votaka bango to pesa bango ba voix de Tchangou ngo ba pesa mukongo nzoka to ba tout moko boye na ndeng ba ka déranger biso par rapport ya état to salelaka to ba tout moko to za pe place moko pe ndeng lelo to se pe na eloko ba salinde le ba sala biso stade na Sainte-Thérèse déjà ba raisonner ba sportif donc joueur boxeur ozu ba basketteur nyos déjà ba reconnaître bango mais biso ba technicien o zali ke mituka batambola nango mituka za ballon te
mutu keza botini te mais il y a toujours pas ba technicien mais balinga reconnaître bisoté alors to ça mayele makase ezali mais base nde place to yali ke to kozala l'aise tout ça la déranger toutefois il y a vandika bomona kaka hospital moko soit disant le kamenzoka basoda na kati et comme cop alors quand on a baby que par tête ba rolia 50 ou bien ba rolia 100 000 150 000 mais pourtant que na muto asimbi lichette na muto alongoli idée ya lichette pour le la ta combinaison pour avenir à lobby on a évité place wana faut réponse ou tapa na bango zomona le biso za toza ko éduquer mas mono alingaka tengama lelo bazongi na nzela donc vous appelez na élève pe bano pe bimisaka déjà et puis na bano baza sala ola sa bango misala sur place oui pour ce totali na ba famille on ngi ba possibilité à la rater les arnaud sur les camboutons monsieur au senga ba mbongo belé te ils aura justement tala ke o tom su mama na bengi maître le ki na yo be mo na yo na ndako yo sala loko te na besoin abima rappel lobi lo bazala mutu mama ya na cantine ya boya ya boya au second le botin na mbongo eza passe parce que autant le temps ya maman ceux qui allaient na mbongo mo na roye ko musala te na âge na normalement fata na classe pour même lelo gratuité ya ma classe mais so taliban ebele ba ko kate mais avantage eza na métier par rapport que ceux qui a tes volonté esprit respect lobby comme soit rose la peu plus kenga rose la plus kenga pourtant de moi na mo na 10 ans 11 ans déjà ebinde ba melaka le toko ne ba melaka agende do babiloko oyo ezali ke tom susu na temps azali akosala ngote mais vu que na parlé possibilité zate tant azo bima déjà ça comme milukela lipa et moko milukela fufu ye moko alors en attend yo que la sou apparenté donc eloko nde ngwana biso to sala effort ya ko éduquer mais souci na ngezaka l'état nda aider biso pour to senga lelo to senga lobi to senga lobi wana mais vu que ba reconnaître changu ba luko ba pesa biso pe maboko pour ba voir pe utara awa donc c'est ça mais est-ce que vous allez ramener tout le monde a rappelé ba association moko boye ba tout ba sala même ça na bango ba coordonner moi ba sali moi association na bango moko boye moi ki ngani coordonner koto ba mécanicien ba sali moi association est-ce que ba perte pe vous appelez na association bo sala o vous appelez na solide bon ezali ce que dépendant kaka selon mutu ba association na yali betinga na place moko to sanganaka le on les a justement à peine traité déjà mutu nio so sala musama beaucoup ne to sanganaka chaque dimanche par rapport au boyo pesa na ba idée ba biloko mo bongo ezaka kemi mabino liboso oui OK alors ndenge bo sangana ndenge wana wala na tuno pe na maître Manzaya et maître Manzenge ndenge pe na bo sangana pe bongo ndenge papa la biso ya uti koloba bo kokipe ko sangisa bo ko mbongo peut-être pendant une année ou 2 ans bo sali pe lo bo louer place mo bo sali pe lo mo pe ya nene pe ozamala mingi ah bon la question na bon nous de biga ndenge gamete Fabrice Otoloba za façon ya mutu yo koza na idée na bongo soso bongo bana idée on a dit bon travail on den passe yango na ce que ça idée au bateau so ba sangani to salango et ça na déjà pour parce que to za bateau to transférer dia musalango to za na ba carrière déjà to kende to zo mumela déjà mais pour la tendance on ne to activer ngote mais ça déjà ba idée aux opesa Maître Manza, est-ce que vous que non mamisa na bino oyo est-ce que ba te belé pe ba comment on appelle relation na ndenga mulili pe bazali oui et ça abisi pe na carte moko boye ba wana ba Maître Fabrice muni qui dit bonza metro Maître Manza beto na ndenga spiritu abende pe marché ça la me rappelle oui que c'est ça art c'est logo oyo et ça logo la art mona na raté donc art et ça art na art ndenge za boye mutu na mutu abi ndenge azo travailler mutu azo travailler na kibonzambe azo travailler pe bozo mona e peintre menacé ama mona sala siko biso za batu mingi ya kibonzambe ma yele nde ngwana epesanga ba marché yango epesanga moi 100 francs maintenant na tante ya ko travailler kana kende na gumba ma côté mona on mela sur la peinture te so na gumba ma de à côté moi c'est que sur la peinture na on mela on souté. D'accord, Maître Manza, batebele bazolanda biso na minute oyo neti ba pecho baza parce que ndenge Maître Fabrice Aoutikolo ba bozo ko éduquer masse bozo benda pena ba pecho basala ndesi alingaki atengama bozo ngse na nzela yaka sa musala
maintenant mutu sera linko kota aye ko la nesi musala marqué c'est pas important que le on a télévision mais il faut ça la d'une manière stratégique ya ko répondre maintenant ba mama na ba banga rapé pour que bana baya et puis bana oyo ba ko karaté ba mona raté ndenge nini ba ko pousser na peut-être pas mettre manzaya to pas mettre Fabrice pour que ba ko la musala ngona méthode nini bon méthode ya ko la musala ezaka façon sonde tukutani na mama totala soute ndenge ba prière ezalaki ya ba fixe ya ko senga lelo ndenge be kongeza na difficulté moi je suis pas roya musala par rapport à relation là je suis dans un bon sima mais tout ça nous effort ya kolongonya na ndako na bango nana akoma na garage ozomona mais moi je suis pas roya donc ça selon ba parents donc parents na parents azana ezweli mon côté on est mamu to solo on est na kati ya ndako to pesa prix boye parents muso aza kuna yoki ya obanga mais oya pusani pembeni bosolo yango na kwa na kinzonzi so mutana pusa mwana kota musala ko banga te na ko pesa prix boye te bonga na ko pesa prix boye autant so na sengi yango ya za na ngote o monte na nyokoli mama ezala ka lisolo lisolo lelo ndengo lobaki ke langa joana ke to ko sangana to sala place so to sala place lelo to sala organisation ya batachango to ko na place mo to arabiso tongo o to travailler o to sali nde ekokoma ya kopesa ba prix boy mais ndenge za ba garage ya mbila ya nzela pono ndenge mete Fabrice auté koloba ezala ba cette étamula awa bana ba mi ibité koza ngai mettre na sali na lembi na vendre place mo bana ba osala ezaba na doit payer le côté bango pe yo bike bana nga ba osala ntoka ba kangaki bango déjà olantango olanda bango na district obabima pamba te ofuta bambongo elo mete Fabrice alobaki yango na zongi suna liloba wana bozolongo tozolongo na mutu azala kuluna tozolongo na mutu azala mandia abivaka na sima bato ayeko la musala soka tie sérieux le ba komi mutu soki mwana ya lati teni okange poani eza ndenge kongezo tambola ndenge biso pe tozokendele toboyi toyiba toboyi kuna mutu asala boy tona posa tout doit quelque soit difficulté mais tu vas regarder bande bana bazala bien parce que ndé ngwana ozo senga makambo ya la musala tokopesa prix boyete moi za makambo ya familia nakati maintenant pona ko bimisa mwana pona ko bimisa epe wapi ba condition rebele misu to ka kino ba tu misusu ezala kino il faut d'abord moi soso ko kata makila moi bele pas matemanza pesa ngwana de c'est bon moi te bimisa mwana ba kata soso ba sala be vieza mamba fair play via mamba fair play na penser ba bimisa mwana te moi na me faire sentir que tu naza déjà na niveau où on a banda ko travailler pour penser za kwa musique ya pour ça art ozomona penser za kwa musique za art pour moi na ko bima au signer licence mais za pe na album kasi ni mona na penser ni mona ke muto asa mutu ka tsi sa na suka esila mukona ngazo nzelo ka pe muto zo préparer album so esili muto zuiti yo ko ba ko signer na miso ba to bimi koyeba musala ezelo pemba ba marché ti koyeba musala ezelo mususu koyeba marché ezelo mususu lelo mwana ko bima so azaka bien na papa atazana nzala ngape za papa ti ezako la feu gola auto beta arena ti na beta arena tel na ba papa mona ke travail akobenga papa nini pe aya kozata moi quelque chose abenga confit kasi ndé mo pe na penti po vandi na mettre fa ça c'est mon maître ngape na bimati mais moi je moni papa ndule za rotonda papa za rotonda ngape mwana saleke tengana na nzala atuka na ko liaka ona bomba kité na moni ke kuna papa luka bato ba travailler na oya pas mettre pour na zara bien na papa na oya na travailler na sisi apesinga yanga na sisi na keponga na olia toujours na mutu pour l'homme c'est la tête qui bon mutu za mutu ozomona donc na olia toujours na mutu na dépendre na mutu jamais na ko ni mama na pendant la journée na zo kokate na vanda nzala betanza ke mettre azana misale belé kuna donc moi na ko bima na ye y a problème té mais ça toujours bien na papa pourtant makambo ezali yo pe mona ko zo ba faire makasi o meminga pe papa o tracer na chemin dem so nenga na bande ko sala ngamoko na zaki na organisation on té mais place yo ke memanga na chance yo zui ça dépend pe na vivre donc obima et ça selon ça dépend ya mutu à travailler moi que c'est bon na coquille déjà tant qu'on va marcher dans les oya na place payer na journée na place au travail ngai au travail ya yo moko
mais tant que omoni ke te mikolo yo nga pe na kwei naza pena na mwa nini te papa aza ya komata po peinture eza kwa bitumba eza kombakaje garage alikuwa kombakaje eza kwa bitumba moko oyo amati moko oyo akiti moko oyo pa kiti moko oyo amati donc na peinture babimisaka mwana te kobengani koyaka so pembeni na nga te te donc na peinture mwana po ntango tosalaka eza art mwana okolo bobimi mais peinture eza niveau par niveau toza na première qualité ya couleur to na deuxième qualité to na troisième première qualité ya couleur na deuxième eza ba peinture originale d'origine donc ntango ozotravaille yango ezalaka mpe na bacomplication nango ozomona ke pene te mwana asuki abundi pene asuki na mbongo ye mpe azwaki na marché yango nyonso esili mais kabine ekoki kosila te etelemi leka wana so omona ntango ezalaka impoli pa papa wana Jedai. Merci beaucoup nazongi na ngambo ya papa na biso Fabrice. Papa Fabrice, quel est votre mauvais souvenir depuis bana musala? Bon, souvenir na nga ya mabe pour nga kolala kolamkezaka ke na père au place na bima ti lelo to sola te boni ni maître élève animi azo comme ça papa aza pena reconnaissant envers yo vous comprenez na secteur qui a lobby on peut na plateau mais c'est que quelque part pe et atozate aloba ngo abetaka masolo et bon yo za la bon na papa abimiso pourquoi na lobby ngo eza par plaisir te donc nous allons choquer par rapport à makambo eleka osoyo na se souvenir son atali bien mutoyo balobelaka kombone na se anesthésie c'est kalaki bien na mutu wana parce que na femme naza na ba parents nanga ba botanga na se anesthésie na tanga kombona monter na tanga koma mettre nanga donc c'est que nazalaki mabe pa na yete mais vu que ça technique ils appellent par rapport il y a raisonnement ya mutu nde poussa makambo wana mais ko ça na mabe na ye bien kanda na ye bien nini non parce que na lagi moko na uto le capé na nzela na ye po lelo na za onga na za atano na komate mais place onga na za vu que na za fier na le kana nzela na ye to eza eza kama mukilira mais en vrai son expliquer yo et ça la nga passe même na temps on est beto prier en église moi déjà seul souvenir moi mabe onga na za kana pour son atali ndeti be convenir na musala parce que ça musala onga na ndima réalité non ngam na yebi même ata air tozalaka belève na maboko ba maître ba makambona na ko mona pena ki bona salle maître pena frapper logo pena bo simbité lo biso frapper ngo be simbité Fabrice to tika no karo ila la tamo 2-3 jours na me kana raisonner pour nango tanga roya to frapper boye e simbi donc na nzela wana kotone zati mais o ezaka ke mauvais souvenir na tika nango ezaka ke tilelo to solate na maître na wana c'est que dérange ko pena makasi merci siko ba souvenir ya malamu bon ba souvenir ya malamu wa liboso na pesa nzambe merci parce que ko la musala ko yebango eza facilité eza facilité ko zo temps que ozo bima tongo oye musala ti yo maintenir eloko wana lelo po su ba client na yo ko kompe rediriger o ya yo ba élève eza facilité donc to nyoko mino na musala ngo mo imvula biso to bosser batu musu ba bombami to bosser parce que to la na souci eloko wana o ezalaki maître te alaki nga moko donc volonté respect na nga na esprit na nga nde poussa ke nazala onga naza donc kokoma na nga pena mutu nde eza pena musala na bote na musala na zui parler na musala na pe car na musala donc lelo pe nzamba ko sunga biso lelo mo adresse pe à travers musala pour à part o elo musunga na sala rezati donc tellement temps ezanan na souffle to zanango le tebi ke ba 2025 2026 to koma pena na ba adresse ya biso mo à travers ka musala là déjà na abi déjà amen et maintenant maître Fabrice abimisi combien de bana et puis d'abord na carrière na ye abimisi combien de bana est-ce que ça a une relation ba o ba bima ba ya ka kotala yo to nengeni bon kotala ndeti bana o to bimisi ouais bazali
otoza na bobi musika te mais na ndenge kama nzaya ute koloba kobima eza lupema musala te kobima eza makambo mosusu mpe kobima ndeti na domaine na biso eza mwa passe vraiment ke un technicien moko abimi soki abimi kobima na va normal ya la kaka bon père alobi mo maloba moko bien esili mais na image ke ndenge elaka o bakole ye basala feti te wana elaka te mais la plupart vu ke bacontremaître bakoma trop bacontremaître donc eza daya bapeti oyo biso ya nsima nde bacontremaître donc lelo deya soki asali damo car ne moko asali mwa 2 car na ye 3 car na ye bon par rapport à esprit na ye soki alobi ke nga na osala na supermaître te nakoma nga moko soki atie esprit na ye mpe akepi mais mosusu mpe akoluka ke asala eloko moko bongo mais akokende na ye parce ke nakozala na kanda na ye te nini te po aza mwana mais ye molako akende asali mwa bulo na ye mpe sili ta mosusu na ye mwa soki ozwi daya mosala moko seke eza eloko te soki ozala na besoin fo ozongaka pa père vu que toalaki bien ozonga mais soki toalaki no bien te kozonga na ye ekozala mwa mpasi donc bana baza na bango batravaillaka asali mpe mosala na ye asali devis na ye asali carnet ke mpe normal donc c'est bon wow. Voilà, maître Fabrice, est-ce que les appels à bana oyo ozakino bana o laksa bango musala moi na moko pena bimi abimi mais ozo bimi ça pe mais ils salopé moi passe mon de mona lelo ba musicien pe ba kendara pe akena ya kusa mouvement na mais leader place atika le pena moi souci pena comme la rabino pe bon makambo ya kanango mais na monde technique eza moi passe parce que mutu a commis déjà aza capable ya osala eloko na ye moko okoki koétouffe étoile na ye te aza na temps koya soki ya na mosala te aye akoede yo mpe ndenge ezalaka mais soki aza na mosala na ye c'est autrement face à mosala na ye mpo nga moko nanu kotalaka yo kobimisa nga babimisanga te nga babengana nga babengana nga mpena do babengana nga ya mbala liboso elakile babengani nga na vai na palin mpena boye 1 mois isengi ba mère baya ndenge zalaka mais deuxième fois les babengani nga pena mna fona mère na biso na biso OK souté ba tongo nga na bandola mukela ya pamba te so nzamba na andimi ko pesanga batu na sa na bango musala a pesanga ba client na ba relation o nga na lagi nango mais ce qui pas ndimi ki a pesanga ba relation te na ondimala ke na comme élève mutu mususu mais vu que kolonga pa na ye kaka nene bisa mère na biso koma sous place à musala te tikanga moko nde na bimaka lobi nzamba osala par rapport à ma bisa mère na biso yango botelanga bamboma lelo parce que na kina esprit ye loko onga na kina ngo besoin la considération et loko onga la bandoko nyo comme la kobima tongo vu que na lingaki yango ebotambo botambo donc botambo na par rapport ya réalité à musala même ti lelo donc tina biso ke na père na to solarate eza makambo ebele parce que tant déjà epesaka bongo ba mikolo ba vandis biso no wana za père ba nini mais père c'est bon parce que na manka été nini te mais réalité ya musala ndenge zalaka ke place ya travail ko zapena musala tenga na 3 4 5 quarts de loko eza mo passe ponga na lukana zonga supembene na mutema na ye mais to prier église moko et dimanche peut-être que l'église moi peut obéter na pe ba karabo le kalpe na nzela oui il y a ça père pona ngai attaque moi na c'est bon tangu papa na maman ba sola disons papa na mona ba sola te c'est bon moi na faut mikitsaka pozonga pembe na père na salango ya trop vu que na salango ya trop na monique na boka mi pe trop donc alors faut noter la muto azo pesanga souffle de vie parce que nzambe nda lobi ki na vivre sur te wana vraiment toke na sa makola pasteur ça passe mais ce que ça ramuta mukili auto dépendre kana mutu moko peut dépendre kana nzambe moko c'est que ils sont normal mais ça peut normal. Merci maître Fabrice. Maintenant ndenge ba traitaka district ya Tchangu ke Tchangu excusez-moi pour la terme ba déléguant Tchangu pena ba tangi ba kela simingi te Tchangu ba lingi vie ya koteka classe penate mais ndenge ba konzipe
bazwaka mpena temps ya kotika bongo basala minene basala peinture minene oyo eza bongo na badistrict na bango loka bamwamba bafuna ya bachango mpe baza na bango mpe na ntie mingi ya libanda parce que toza na chango confiance nini bogarda epuis bametre pardon bapatron ya bongo bapesa bino mpe bacope to mpe bamisala mpe confiance nini wana eza euta wapi bon mpo na nga na koloba par rapport ya ndenge bamemela biso liboso kotelaki ke soki patron moko atindi kar na ntango basalela ye bazoyebisa dake kar no ndenge ekende ntango boyebake bachangeaka bato bamontere do eza baréputation moko oyo babebisila biso mais soki olandi na suks bapatron ebele baza libanda ntango bauti awa baza ne grandi na njili dizo na ntango mais vu que eza kaka ke place yo botami place yo koleli selo bato ezalaka ke faut déplacer ndelo ba déplacer mais to votela bango awa parce que eza mabele na bango mais bakosomba mapango ailleurs ndeti na bamwamba na ndenge otangi tututu bakosomba mais soko tali bango na musika baganga ke bana chango mais soki na bachango basala rien mais réputation oyo ebeba ya chango place mo bayali baza mi placé pe ya défendre yango ezala bongo te comment possible mutu ayo tikelanga mutuka nga naza justement domaine nanga ezaka peinture non comment on atteint au toucher monter comment naza mécanicien monter ba tuza ya d'Europe na longolango pona zongo c'est ya d'Europe ou bien pona zo ya futi na tsa est-ce que mutu apesenga mutuka na ya ebi monter na ete deux ans ils ont ba rumeur moko boye mais na mutu yé moko sal sa musala ou bien oza na besoin ba sele musala ya bien yo mo faut comme sur les champs tant yo komi royer ba réalité ce que ça bongo normal mais ce que ça bongo te pour ils ala rapper bongo te ils ala bongo te netinga batema boko pe bazali eza pe da ba mettre misusu pe koto longo pe mémoire bani batema boko pe bazali la musala ngo non batema boko baza partout tant baloba ke lukuta yana banze momo ba yemba ba sen succès baloba ke lukuta to tika pa ba technicien ba yemba ka ya changote. Ils ont 24 communes. Pour 24 communes, vu que Mitou Kezali, les techniciens bayali. Est-ce que les techniciens ont un succès na bombo yebi pour yebiter. Ils ont mutumso alongwe bandal à travailler na chango. Ils ont mutumso alongwa chango à travailler na bandal. Les ande yo faut oluko juger muto yo a selo musala oyeba aza muyibi baza muyibite. Et alors là exemple moko mission na biso Félix Alobara. Est-ce que comment oyeba ke mono yo ayiba ko be ayiba raté soki na omeka ete ba meka mutu mais moi so vivre na ye pour comprendre que amuyibi faut meka ye alors so mekete comment yo juger que aza muyibi donc c'est ça ouais. Okay. Merci bien en tout cas très cher internet chaîne YouTube et Yabiso ya podcast en tout cas un grand merci à vous et na baka toujours bon allez bien ko s'abonner massivement qui tina cloche ya notification et betika na ngona na pena et partout ali ba émission ba ko melayo et ba commentaire na bino et ba j'aime na bino et ko apena malaminga na za toujours mon habitinda na bino et alors le pena to ko sur la mingi masolo pena et y a peinture hein, automobile et puis na disolo pe mingi ndenge zala kino ndenge batu balobaka et puis et salama petro zala petro na bakala donc eloko soki utine si libanda soki koti changu awa ko comprendre on sur te mingi pena ba mituka donc voilà et maître Manza to comme déjà vers la fin de cette notre émission et eloko nini epesa ra maître Manza ya kanda en plein service bon na plein service kanda na ngai naza vraiment mutakanda te mais kanda na ngai na lingaka leva sala distraction te tant d'ailleurs constater que le retour sala na lingaka distraction te ce que lève autant tout droit au mon appel nazaka kanda te mais tant que yo ozo négliger mamuno otinda yo ngapi na mutu na ko déplacer te na tiki mituka bo sala na ekuta bino bo donyo so bo vandi bo sala te na osilika de distraction en plein service il y a ngonde eloko na boya ngona tant to sala service pour to sala na pe chaque tenté ça veut dire ba temps to vendre rapé au vendre pele mu souper 1 mois 3 semaines bakar peso kotate mais tant on ande au mona ba élève ba lingi musala tant zo kotate mais tant misale sopani so bazaka 10 baza 8 au moins là musu 3 bakimi
Merci Maître Manzaya. Pour nini kaka bele batunaka pour nini kaka mutuka ta monsieur zaki noir et na ligne comme pembe te comme grise il faut que taka na salle bokanga ba porte bokangi pena des portes bokangi on pena après mutu ekoti saka ezaka nini ba secret monsieur na kati kuna to nini teza na sécurité secret za raté ekota bon pour parce que juste vivre na climat na za na net moment pour za na ba chaleur ma belle poussière nenga be yumo sta ozotambola so sukula kitambola makolo colonete bandati quartier 1 so zo papier mouchoir tant o chane longi boy o mona ke papier mouchoir ke za salité ya mweza areza peinture tant poussière zo ya na mutuka zo tia couleur et kende bien ma graine de sable ya mona ke so ke côté na kata salle de peinture bokangi ba porte pour poussière ko taté nous en temps elanga boy to boka ba mai to sopi ba mai poussière oyo koya ozo uta musika ya mukie mais oya pembeni wana moyen matela mutuka exact to boka ngande to doki e kotra na kata salle de peinture na ndenga mabete e kotra ndepo to garder to sale loko tango po eza peinture à vernis so ka za pona peinture wana o to tia eza première qualité to tia na biso ye libanda ça va mais to komi na étape ya vernis o to tia ezo kauka na mupepe na seconde mais vernis azana moins temps o ya kaukaka etange soki ezali banda soko cheye etange esenga peut-être 10 minutes ou 15 minutes pour banda ko chercher siko soki ezali banda kasi poussière bando kanga ngoti ezo lata ngo tango yo eko kauka o boka mai poussière wana eko longwate la bongo donc vous savez qu'il est bien. Il faut écouter bongo dans la salle de peinture. Merci bien. Maintenant, élèves, tout pays européen aux équipés au côté au colté, mais tout le monde a kino, mécanicien, peintre, au monde aux équipes chauffeurs le bilan ba commis chauffeur travail à Moussa na wana. Ezaka nini secret ni ezarano expliquer biso. Bon, ezarana secret mon côté, c'est que ezara aux amaeleti. Pour un technicien faut que mamutu que c'est normal pour parce que ça de ça oyo faut avoir chauffeur pour ça bien au comme appelle chauffeur à partir na auto école bien auto école ça mutaza aza dire na panneau mais na pratique na garage mutu aza maele tanga zo mona ke to sa musala ba ke mettre na kumbaka amona va mettre nga kumba so kumba automatique au kumbela ngoboy so que ça manuel azo kumba mettre kumbela ngoboy à partir déjà moi na oyo ba lenge camion eza ko kata moto te c'est tout tindika to ko tsanga na parking à partir de là ba ko conduire volant na camion ya ko tindika male mtana ko express to kota boy to kota na anglo tant déjà zo calculango parce que chauffeur mo bimba yangwana pourtant on message à comment comprendre nga na kumbela ka suka nango et pas kumbaka ezalaka obligatoire que non mutu ça musala faut tika clé de contact et ça normal par rapport à quoi expliquer non détail par détail par rapport à quoi par rapport non netina par rapport aux autres ko netina batan netina na biso la norme à peinture mutu faut tika clé pour parce que place oyo otikeli mutuka place to chila couleur ya ngote na mutuka to ça la peinture. Mais la peinture, tout ça là-bas, moi bah misala mike zalaka en dehors ya peinture, toléré zali, fibreur azali, zomona. O jamais mutu azo sa musala ya fibreur akoya ko landa nga place na zo salela. Ngane mu ko landa ye place oye azali. Donc yango clé fotika la porte za mo ba déplacement et mike. O to sala na mutuka. Donc ça normalité, ce que peut tiki mutuka wana. Yo kendeki na contact ta on se ngana zo luka no moni to coller camion ya Charlie Prince wana ce que Charlie Prince akendani na contact nenga kile na contact ce que to zela ya na contact pour to démarrer mutuka et ya kokota na kati ya salle de peinture place ya zakuna ya zana commune libanda esa ka koma maman pe biso za o monter resoyer temps et tout ça pour tout travail yo kendani c'est obligatoire il faut tika contact c'est obligatoire c'est obligatoire ça na confiance à technicien na yo et obligatoire faut tika contact maintenant ba bazala que non te tika contact ben convenant pe zalaka ezana be convenant ko be convenant zali ngana bona oti na tiki na contact na kena on a déplacer na contact eti bon sumu to mo atiki linga mutuka atiki mutuka atiki ba vitre nango ezaya ko kita
nayebisi tika contact habité na keka quartier 1 na zoya tika contact likolo ezokenda koyinda tika contact okibisaka bino déjà pour parce que neto kolobo journal ekoko beba fona batisaka bino na salle otena kendeka na clé ça va kendeka na clé erreur asalaki ba vitre na liboso atika ngo yokita sonanga tika ngo yokita quelque minute ya kendeka zongite mbule bandi sikoyo pana ye ezosenga mbule bandi ya brisque ezosenga va vite mata faut kota clé ba clé pesa kode faut kota ngo ofongola epesa courant pour ba vite ça nini et mata soko mbule bandi ya brisque ngala ko ndima na pola kena tika kiti nakanda bwa kotikelo contact kasi po boye kotika contact na tiki na pesi merci donc elo moment ya bosani bon soto te kutu mvula c'est trop dit parce que mvula les a pété ma eko kote ko kauka avantage ya otika clé na garage eza parce que nemi tuke telemi bongo eko za la 3 mi tuke landani o eza na 4x4 wana azui moto tant azui moto alors intervention na biso ezali photo longola demi tuka o eza pembeni poto tika yemo o azopela wana kauke toko welela to bomaye ndenge zalaka mais ceux qui déjà qui ba clé zati tous les 3 mi tuka ne pela donc eza na nga te ke ndenge sangola ke so batiki clé robeta tour non muto yo sa musala so tali bien aroza peta mususu na 2 voitures et roza pena valeur par rapport ya mutuka oyo tika na garage oyo po botome na mutuka te yo po na omema ya batu donc eza na bongo pour jamais que nga na ena esprit na sala musala ke ndeti bo esiko na tika na musala na zona ka mutuka na ba no tambula nango na ebite place wana pour même na parking déjà ce qui yo koti mutali boso muta koti na sima do avayo bima c'est que mutasima fasani abima mais sous ba clé de contact ezati on a évité pour mutuka na yo jamais na carte rose comme on a comme wana mais ça que na garage ba tikaka clé de contact bon eza kutu pour na chango pour so ozuna ba société ndeka to lobaki na ba frima wana pour les ba koti mutuka yo même place ba te mutuka no yeba te yo ke na réception ba salé le facture ba biso ke yaka da 2 mois 3 mois oyo zo mutuka no même place ba salé ngo o ezalate siko ba biloko na nyosu eza ba biloko moko vu que biso nde mutotika yango ekota na mitu ya ba client donc client zo lando tina kata salle place o ta couleur nga mettre nga no pomper ba client couleur oui pour yo tant que ekoti na salle ndeti présence sinon na salle les années yo zaka ke ozola mutuka ba ta pomper couleur papa quoi donc koka abebi se ba abi bali banda mais comment docteur a fait l'opération ya mutu tant a fait l'opération tant eza salle d'op tant mutu akoti na salle d'op intérêt na yo aux en dehors ya domaine wana na salle d'op ezani pour au salle opération te so pe mutu akufa ki o big cité bon siko intérêt nezani donc eza ba biloko mo yango pe to obunda photo salle fort photo longola ba makambo wana photo longola ba biloko wana malgré to kozala ko ba société te par rapport ya ba ndenge so to salela mais moi respect faut zala et ça la bien donc na confiance pe quoi oui pour client so so ça musala pa na yo musala moko boye ba carte to so mbala mo boye montage ba $600 pour comme ça on a moi valeur ya ba $2200 mais niveau maltraité yo par rapport à muto tam sa yo tikela tam sous fortunaire apesi mbongo ebele yekuta ozelaka mukolo yo aussi soko tikela ye mais muto apesi musala moko boye ezanga tina ako maltraité tam sous beso za maelete bo kompe na district donc eza passe est-ce que arrivera pas bo beti peta mususu ba 2 mois 3 mois 4 mois ndé tout le monde ba na kolo bango ba fonctionnaire tam sous 5 mois payé 6 mois payé 6 mois pena marché peso yate comme na bino pe bon eza na ba kamusu makamone komaka bon na biso ndamba yebi ke biso côté na biso to ba tato du jour biso za te ke ba futaka biso les 30 tout ça biso futa biso les 30 te ba zo rappel so na biso te ke yo eza na dispensaire moko boye soki moi si na nga belo be moi na beli faut pas traiter non biso to ba tato du jour balaro ça la pe ma mebele na l'église zo fonctionner ma mebele ba chaque parcelle ba dîme ba action de grâce alors so une cola sali déjà que moi 4 5 jours na ju musalate donc c'est que yemo fa ba façon ya relaisser langa pour déjà ko bota bana ndeto bota bana moi na yeba te que papa zangi surtout ndeto tamla na bakar moi na bika papa na za riche alors na 5 jours c'est une collaboration biso donc moi ba 5 on a fait comme une semaine
mais quand la yebi façon nini orientera kaka il suffit poche na biso ekawukate donc au bas 2 semaines on a rien mais tokoki jamais ko kota ndenge batu musuba yali en dehors à musala ba terme mo benga tic client tic client ils ont ba domaine belé même client na tic client explique-moi bien ezani tic client eza ba nini sous forme na rolo bandeni donc disons que banganga quoi OK banganga apesi eloko moko boye de eloko wana ndenge ezalaka client akozala na car moko eza na mwa boss bon car ona kosalisa ngo ata mosusu mwa wana mais tellement eloko wana eza pa na yo client na oya pasalisi mo elle apambo basalisi pak soki basalisi ta mosusu akoluka mpe basalaka couleur mobimba siko biloko wana biso yaka te parce que soko olandi sentiment nango lelo lobi nganga kosengo mpe mwana oui biloko apesaka batic client motema moto kana kendeka pa mettre Fabrice babenga ngona babi ouais do babiloko wana biso biloko wana siko tolinga ngo te donc ngai soki journée wana nzamba apesi nga na kozwa ya ebele kena kono zwa pa nganga parce que comme que tom sous na moi 10 car na yo mbonga bien mais tom sous pourcentage ekende côté kuna mais yo peso landi sukala na tom sous lobby zo ebate mais européen de peu moi européen de peu moi aussi même yo mo okoki pe otsola parce que nganga pesa ko felete. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, nous venons à la fin de cette notre découverte. Donc, Masolo Benene Ebsebno Kalelo, Théo Kosola Bongona, donc le 2 mètres, les 2 grands mètres, na Njili Cartiset. En tout cas, na souka na biki ba kopé ça pena ba numéro na bango et bokindeng ba expliquer, ba pesi ba détails. Donc, ezaki Masolo ana ezalaka kala mais azara ngo souté que non batumoko ba ko baza batuti ba parents baza na famille et loko moko ya mobeko yoko ya bakolinga te bazwa yango et puis ndenge bamituka mpe yaka bakoyeba mpe te oyo euti wapi ndenge mete auta ekoloba ekozala motu moko aza avanda nde na masina sans fil ntango na ye nango awa na njili nakosi ke nonga navandaka boye maître amonaka adresse wana aza nzambe te mpo ayeba ke non azokosa to mpe ya solo kaka ndenge ezalaka maître tokomi na suka ya émission tala mpe na caméra expliquer pena bato baolanda biso surtout mingi bato oyo bazwaka chango na bandenge moko boye mpona kobebisa mpe misa na bino conseil nini okopesa bata bongo to mpe message nini okolanse mpa na bango et puis na suka nango na kolinga opesa numéro ya contact kozala mpe na malamu mingi bon message napesi bango oyo babanda koyoka kala yango te lelo biso toyo kozongisa chango toyo kozongisa musala na valeur pour parce que tu vivre na musala na mettre Fabrice alobaki eloko ya mutu to respecter ngala monsieur ko pesanga $300 $500 na telo Jeep Fortuner couleur mais soki babi na vente bo eteka meteka makombie to eloko na yo na monsieur ko ngana o garder ngo koleka pe yo moko na monsieur zo batela ngo pour parce que na bike za ngambo mbongo yo pese ngai eza ya mukie e ko poser pe problème moko na mbongo yo pese ngai monanité okozwa biso pe buka lupango bazwi biso ngo boye pona osine ngambo siko biso biloko wana toboya yango oyo bato bayokaka kala oyo bakochange motu montere oyo basala tetete ezalaka bongo te ngai neti baclient nanga ebele baza na bakomi na libanda nayebika na baémission baotala nga nga bakota sur internet omona bango moko bakokoma na bapublication na bango okoyoka yo moko okotala okocomprendre yango bayebi ke togarda makambo na bango bien neti wana kamino ya 20 na mino ya journaliste eti Charlie Prince akawa neti nga naza peintre oyo mingi nazala na bamusicien bamisa Villanova bakende na mbonda bafrancesco bashomi apart ye mo nde maestro neti okuta nte alukaka nga mona ngai la messe sacré manzaya me napesa ye kaka bambote na mosika nayebi ke tokokutana kaka numéro ya contact vite fait 09 92 30 12 79 so dans la besoin vous appelez na maître Manza landa pena numéro dans la besoin tobengana numéro ya ngwana ezaka moko ngwana pe WhatsApp nanga eza 09 92 30 12 79 OK merci bien Tesco côté ya maître Fabrice Manza Kamalio
Mazaka Malien papa ya Banebele papa Boboto et numéro à contact et puis avant non numéro à contact et tu la caméra ou lancer message et na ndenge na question na autour na bino na ba oyo bazwaka changu na ba ndenge moko boye et puis bato dans ça en fait bato babanga kotika ba contact na bango na ba salle de peinture et pour la ba belé ndenge ba yokela ka changu et puis na ba oyo ba kansaka kino kotongona karo ko bunga malama to ya na ba changu ba njili to landela na tamsu to mona ngwa message c'est ça bien bon message na ngai déjà na lobby trop pose presque sauter na salle pe be mission trop donc ben na mission to défendaka parmi ba makambo wana donc ezaka ndenge to lobaka okoza na problème te oza no na problème te mais problème elando kaka pondeti ba makambo wana oyiba bakar toza parmi ba victime ba makambo wana to kima ba mbangu ba makambo belebele mais to sambela pa nzambe te ba biloko wana ila biso parce que toza na bana lelo so bakaninga na ba famille passo toza nango ata ba rolandela nga mais edimina biso quand même tout muso asene makambo ngo mais quelque part ye edimine donc o yangezaka que confiance au bopesa biso bo garder toujours confiance wana pour na mukili mutu malamu azate ndeto lobaka mais na monda mboto zalaka nango vers bino donc bo garder ngo vraiment bo continuer toujours au perception et ça la bien bon net numéro à contact na ngezali 200 plus 243 eza 81 75 38 454 donc on a le numéro nanga eza pe na WhatsApp donc ceux qui bo benginga ou bien bo commis toujours to zala déjà à contact bon na ngana bosana eloko moko oyo manza ya bosana ki pour on va être cher pour ne que partout ba hotel ta maman nanga papa nanga hotel ngote mais za na ba master za na ba leki ba hotel on appelle si bota nanga mobimba mbote ko bandana papa ti na mona ntuka na biso ba mbote na pesi femme nanga ona lingaka mingi donc maman Belbiche wana mutema nanga et ça la ba pasté eza onga na oloba na mwana nanga bébé Weston donc na lingaka mingi ya mingi donc na ba o mususu na tangi ba kombote donc na lingaka bino kaka po boleke belé merci vraiment donc tout le monde bazala bien à maître Fabrice alingaka bino ngapi na bakisi maître manza moi 4 ou 5 personnes et ça bien ngapi na peseka mbote na bandeko na nyonso maître manza yo la messe sacrée toujours na kata chango bendele o matakaka to ebike calamité to za ba peintre gouvernement pour parce que ba relation za kuna ya ba condition to za na bango mama na mbote na pesi mbote na bébé Pomedi manza ya merci di manza ya Ange Manzaya na mwasi na nga Verlaine waya mbote ya suka ya mwana merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Quant à moi, votre humble présentateur Watakin 24, le lion de la presse congolaise, Baxelang Alissu Exode 14-14. Et puis, je remercie mon équipe technique. Donc, si ma caméra, j'étais avec Ndeko, je suis Mungu, moi, na Changu, na Benga Eli Swanzambe. En tout cas, un grand merci à les amis de Watakin 24, car bientôt la marche de santé, et vous appelez à Kitoko Makasi, pour une initiative pour ça là. On a soutenir beaucoup ya molobe na bino eza pena kitoko makasi donc pesa pena mbote belé bato ba soutenir biso et le golo mon vieux Ben Bala le gaulois 001 statut États-Unis d'Amérique et pourquoi pas saluer mon vieux Charlie Wayingu héros de l'ombre 001 toujours na Canada on a ya maman Coco Machantima et puis sans oublier aussi les trios d'enfer un grand merci à vous maman 10 000 beautés maman 10 000 beautés ba maman tout bazan à London City et maman Laura Chou Babi, big dédicace à toi, maman. Je vous aime beaucoup. Sans oublier aussi Maître Jean Foumou. Donc, Maître Jean Foumou, il y a un solo, concert, confrère, mbote na bino, donc gros bisous. Sans oublier aussi ingénieur Do Bassadissa, Papa Nadornella. Je vous salue de loin. Et je vous retrouve à la prochaine. Bye. Don't have to wait till tomorrow. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo eleke la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza yangoyo oyo eza
biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisanga na